Bilan ya ba mort na attaque ya Beni lobby ya ba ADF et Salumbir et commis 18 morts et puis 6 civils bazali bongo pris en otage na Goma. Gouvernement a sengi na bato nyonso to ba habitants il y a quelques communes ba évacuer bisika mususu na nzela ya porte-parole Patrick Mouyaya balobi que ba menace ya ba éruption volcanique et zalikaka na sport et c'est que 2 matchs et betamaki mokolo ya lobby na compte ya championnat national na badeta nyonso bokozwa na édition lelo bozali ebele ya kolanda biso à travers le monde. Plaisir na ngai ezali lisusu kokuta na bino mokolo lelo. Gouverneur Nord Kivu asengi ba évacuer quelques quartiers ya ville Goma alobaki yango na communiqué qui rendu public mokolo lobby ba détail bolanda na reportage à Merveille Mobende. Gouverneur militaire ya Nord Kivu Constantin Dima a annoncé évacuation obligatoire na habitants nyonso ya ba quartier concerné na ville ya Goma vers Sake. Gouverneur atalisi ke ba données éventuelles ya sismicité isola qui sa présence ya magma na zone urbaine ya Goma na extension sous les lacs Kivu. Compte tenu ya ba observation scientifique bakoki ko exclure te sikoyo éruption moko ya mabele to pe ya lac mais yango ekoki ko ya sans ke batu baye ba lokola o eleki a préciser que ba zone d'habitation exposée na ba risque lié na écoulement ya lave eza bongo ba quartier oyo Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Murara, Kaembe, Mikeno, Mapendo, pe quartier ya Volcan. Ba zone o ekozala exposé na ba point de sortie ya ba coulée ya lave o ezana nous prévisible te pour le moment. Ba recommander pe ba rappeler que eza très important kozala musika ya trajectoire ya ba écoulement ya lave pour eza ko présenter ba danger de mort na asphyxie to brûlure sévère. Ba risque supplémentaire eza lié na intégration ya lave pe mai. Gouverneur a recommandé na population ya Goma bazala vigilant pe na écoute ya ba information oyo ezo pesama na ba autorité compétente pe situation ekoki ko changer très rapidement pour eza sous surveillance constante. Na prévision éventuelle catastrophe oyo pe accord na ba scientifique volcanologue lieutenant général Ndima annoncé que bazui décision ya ko délocaliser population ya ba quartier précité na cité ya Sake. Évacuation et singeli ko salama na kimia sans précipitation pe ko salama bongo na coordination humanitaire. Na moyen ya transport oyo ba autorité provinciale ba disponibiliser na chaque quartier concerné ba singi na ba déplacer ba memabiloko mingi te pour permettre na batu nyonso ba embarquer pe singi na bango bazwa soin ko kanga bandaku na bango bongo service ya sécurité publique ba ko patrouiller pour na ko sécuriser ba bien na bango nyonso. Évacuation eza bongo obligatoire ba oyo ba ko boya ba ko zo ba risque inutile. Ba retour na ba lieu domicile na bango ekosala makaka soki kimia ekoti. Boye ba pe que ONI a décidé ko évacuer une majeure partie ya personnel na ya Goma suite ya récurrence ya tremblement de terre après éruption volcanique ya Nyiragongo. O esalamaki mokolo ya samedi 22 mai leki. Kinshasa eleki partout. Pourquoi quelques quartiers à Goma et Sengeli bato ba évaluer yango? Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, a pesi avis il y a gouvernement sur Makambo Yango Pambate, ba menace éruption volcanique et Zalikaka, ba détail bolanda na reportage. Il y a Naomi Pilar. L'analyse complète. Pour éclaircir l'opinion nationale et internationale, na État décision, il y a évacuation totale, il y a quelques quartiers à Goma, où qui mercredi 27 mai, n'a pas qu'on a gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, ministre et la communication et médias, porte-parole, il y a gouvernement, Patrick Mouyaka Temboué. Azala qui bosso ya bapandi sango moko ya lelo jeudi 27 mai, c'est là Patrick Mouyaya. Azala qui accompagné na équipe ya ba militaire pe ba policier
dossier pour na kopesa oya bango makanisi na oyo ezali kolekana na Nord Kivu batalisaki elongo que décision évacuation ya quelques quartiers ya Goma ezali pour na bolamu ya population pour selon ba scientifique séisme oyo ekoki ko réapparaître d'un moment à l'autre vu ba secousse oyo ezali kosalema ba tremblement de terre uta samedi dernier baza exposé na risque ya mususu éruption mususu kiko bima ponde mabele zo ningana oebite ya mususu moto eza na kati okyo bima gauche to bimi à droite baza exposé ya mususu soki magma to pe bala voine ke kota lac ezo risquer ça l'explosion à bagage omoni ba risque wana nyonso nde sali ke gouvernement lobby au lieu tozela ebeba bobima nanu boya to orienté bino na ba place tel place au beau moyi pour nous l'équipe beau moyi ezate beau moyi et la préserver en attendant total pour ministre scientifique azakuna na ba chercheur au nyonso bazali kuna batala ba information exacte au volkezo peso ko permettre au gouvernement le banano bozonga place bozaki ko vanda mais l'air bozonga ezate bozongi bozoko karola la te pour bozo ya tremblement tremblement de terre et boukimir tremblement de terre bibola la libanda parce que na moment tozoloba bato ebele na Goma bazola la libanda ozarananda kotage ma ozarananda kotage te posi tremblement de terre et banda kuna biso ya musupe totonga rango na nenga makasi te oza likolo kokwea bomona kibino makambo elekaki na quartier Katindo immeuble mobimba et bandi ko s'effondrer bato bazaki wana bazoki mingi donc awa souci à gouvernement za ko battre la bombe ya ba compatriotes yango tozo senga na bato nyonso baza na Goma boza na bandeko kuna boyebisa bango balanda ba instruction ya bakonzi biso tolobaki en tant que gouvernement tokoyebisa bino nyonso ezo salama ba information nyonso tozozwa pona ko permettre bino boyeba ndenge nini boko se comporter face à une telle épreuve na resuki sana roloba boye il faut continuer à compter dans le gouvernement Nabiso. Puis le chef de l'État, président Tshisekedi, parce que yé Mokonde a piloté, réplique au nyonso, gouvernement Zosala face à cette catastrophe naturelle. Tozo sale la o nyonso tozanango, makoki, l'air tozalanango pour ça. Toa ko sengabino. Pour tozo kanisape ke bandeko ya Goma, ndenge to salaki, pour na bato mapinga Nabiso, bazo mérité pe solidarité na biso d'ailleurs au pe to salaki benele ko ya te to salaki pe pona ko lakisa bango bolingo pona ko lakisa bango soutien donc je souhaiterais que batu nyonso bazala nango na esprit pe ngai neti ndoyi momolobeli ya gouvernement to ria lisusu ko pesa bino ba élément au fur et à mesure que situation ko avancer pour batu bazala na bonne information. Tobo sénateur que ville ya Goma ezali toujours sous menace ya éruption volcanique ndeti na évacuation oezo salema mokolo ya lelo tokosenga kaka na ba parents bazwa soin ya bana pe ba prière en faveur ya population ya Goma eko bakomata gouvernement congolais esala mosala kitoko kimia ezala pe protection sécurité na ngambo ya ba habitants ya Goma dossier oyo ezali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Attaque ya Beni Lobby na ba ADF bilan ezali revu à la hausse plus de 18 morts pe ba biso aussi civil bazali prise en otage détail bolanda na reportage ya Nathan Siata. Bilan ya dernière attaque sanglante ya ba rebelle ADF ozaki vécu na butu ya mardi ti kotane la tongo ya mercredi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ezali revu à la hausse après découverte ya 5 corps mususu na même région. Ezali administrateur ya territoire oyonde atalisi yango na presse locale. Pona siko nazali kopesa bino information oyo. Bilan ezali revu à la hausse. Pour te boyebi ke ezalaki 13 morts nde to retrouvaki siko yo to ko retrouver les sous 5 corps mususu. Et c'est pe boyeba ke 14 corps mususu ezalaki retrouver na Vutotolia 3 mususu na Kinyambaore pe moko na même agglomération ndenge dona kibwana atalisaki. Abakisi pe les sous ke ezali na ba portée disparu côté ba civil chef ya secteur oyo a instruire na bongo na bandeko baleka na identification ya ba corps oyo pona ko remettre yango na ba famille na bango parmi ba victimes esengeli boye baki ezali na chef du village ya Kisima 1 na mwasi na ye oyo pe ba bomaki bango kaka na basaya oyo na ndaku na bango
Et puis sengeli boyeba ke na contre oyo esika ba atakaki ba activité nyonso ezali paralysé. Quelques habitants ba kimi milliers oyo pe bazali ko se diriger vers ba région mosusu oyo ezali mieux sécurisé. En attendant état de siège côté oyo bato bazali kolela bochama ele po kimi asolo ekota na parti oyo ya SRP démocratique du Congo. Côté mosusu, nouvelle société civile congolaise NSCC section ya Beni a alerté pe lisusu mokolo ya lelo jeudi 27 mai 2021 que prise ya ba otage moko ya ba civil bazali au moins 6 bango nyonso bazali ba agriculteur na région ya Kavasewa oyo ezali situé na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Moïse Kiputulu, président ya structure citoyenne oyo azali ko s'appuyer na témoignage ya moko ya ba rescapé oyo azali ko expliquer que ba preneur d'otage yango bazali lourdement armé pe bazali ko revendiquer ata rançon moko te depuis dimanche oyo bakangaki bato yango. Au moins 6 civils bazali portés disparus na région ya Kavasewa, plus particulièrement na Katwe, Kamavwe bazali kidnappé tango bazalaki ko pratiquer musana bango ya kolona. Yango ezali enregistré alors que touti ko alerté ba autorité sécuritaire sur présence ya groupe armé moko na région ya Kavasewa oyo bazali ko sala navette aux alentours ya Kavasewa jour et nuit. Mouvement na bango ezali déploré na région oyo na bongonde total sali na ba autorité ya mboka pona yango kasi biso pe na ngambo na biso zali ko déplorer attitude ya armée oyo depuis toyebisaki bango apparemment bazali ko négliger na bango likambo yango ndenge ndeko oyo a déclaraki na début ya février l'équipe 2 autres personnes pe bazalaki kidnappé na chefferie ya Bachu kaka na territoire ya Beni. Depuis wana bazali toujours en captivité malgré ko signaler na bango ndenge batalisaki na bakonzi ya armée. Procès en appel, il y a Vital Kamere, ancien directeur de cabinet, il y a président de la République qui est prévu, Mokolo, il y a lundi, il y a militant, il y a UNC, Balobi, Bakosa la Bongo, sit-in pour soutenir le leader Nabango, détail, pour un reportage à Naomi Pilar. Procès en appel, il y a Vital Kamere, cofondé lundi 31 mai 2021. Ancien directeur et cabinet et chef de l'État congolais, Azalaka condamné na premier degré na 20 ans de travaux forcés pour le détournement et ba fonds alloués na programme dit de 100 jours. Il y a chef de l'État na volé nango infrastructure na mois de juin 2020. Ba militant peu ba sympathisant et parti na ye batikala jamais kondima. Procès yango koloba que ba maison préfabriquée ezali déjà a na mabele ya Kinshasa pe misusu na ba port. Et c'est là qui justice et revoir sanction le colo président national na bango. Attaque au Bongo une année après, Vital Kamere a allé toujours na Katia Boloko. En occasion, il y a procès en appel, il y a Vital Kamere et ba militant, ba sympathisant à partir na ye, ba projecté marche de soutien moko ya vendredi 28 mai. Pour na kosenga solo libération ya leader na bango, c'est non correspondance au eba adressaki na gouverneur de la ville de Kinshasa. Kolanda article 26 ya constitution mobeko likondi o ezali ko garantir liberté ya ba manifestation publique. Union pour la nation congolaise UNC na mokuse ba informer autorité urbaine ya ville ya Kinshasa que ba kozala na balabala vendredi 28 mai 2021 à partir ya 10h pour na ko soutenir président national na bango honorable Vital Kamere. Ton rappeler que président national et à Union pour la nation congolaise UNC na Mukuse a sali déjà une année en prison. Outa Azala condamné na premier degré pour 20 ans de prison. Puis suite, il y a détérioration, il y a état de santé na ye ancien directeur et cabinet à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azala ka transféré Outa août dernier de Makala au centre Nkanda pour na ba soins de santé appropriés. Kino lelo oyo état de santé na ye ezali malamu mingi te pe ba militant na ye bazali ko senga ko justice ya malonga esalema po ba bimisa ye. Na ngambo na bango collectif ya ba avocat ya Vital Kamere na nzela ya communiqué moko ba randaki public mercredi 26 mai ba annoncé tenir conférence de presse samedi 29 mai pour na kopesa ba éclaircissement na dossier concernant procès dit de 100 jours. Rendez-vous moko ya makasi ezwami lundi 31 mai pour na procès en appel ya mona mboka Vital Kamere o asali déjà presque une année na kati ya prison. Ba sympathisant pe ba lisanga politique na ye bazali ko jurer kaka neloko moko libération na ye po azali innocent selon bango.
Dossier oyo etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Procès ya kamera ndenge koleka na tokitisaki micro na terrain po bayebisa biso soki bazali ko s'attendre na nini bakinois bazali bongo na micro ya Merveille Bobende na Peggy Ilunga. Quand même, il fallait pas libérer. Ceux qui va libérer, en tout cas, c'est quand on a posé la plan, parce que c'est un Congolais. Moutou, Bakangi, Basali, Nani, Maramne, tout na TV. Tu vas condamner 20 ans de prison. Ah, c'est bien, oh. Le côté. Oh non, Abeli Moutou passe pour Nanga, Afana Kuna. Ngapuna Ngai, Fasibir, peine, Yoana, Sala, qui peut penser que Aïbimbo, l'État. Hein? Bako bimisa ete te nga pena pona ngai muta sali mabe ndeti ba avocat na ye totala procès wana ba avocat na ye bazaka pour caméra mais pona ngai caméra sibir nan kuna edi ka peine bakatela 20 ans avant la prison pendant 20 ans pour sibir peine na pas bimi. Comment possible que non asobela kende bote azalaka kuna na prison te grâce à cette maman mutu ayibi eloko bakonga ndenge ayibaki ndenge mpe kamera osili pleine na ye na kati ya prison alibere pwani ye ayibaki mbongo mboka fasibir azongisi mbongo mboka abeti boloko eza normal te ifa sibir edika mpe nazalaki kuna abeti 20 ans après abimi ye pa vanda kuna na obeta soki 20 ans na ye soki 30 ans na ye ndenge nayebi mpena mibeko mboka ndenge ezokende nde tomoni président de la république apesi pouvoir na justice nandimi te ke justice oyo ndenge ezotambola kolibere kamera bon eza possible te balibere kamera bakamera nde badétruire mboka oyo tipe so tokomona bampiaka lelo bamboko eza bakamera apirige nano ata 10 ans po une année kaka ya pamba odéclaré abetala mwa 10 ans nde tokokata mo bamawa mais une année eyana moki avaa nano ndeko kamere ezali mabe te azala libanda mais ndeko kamere a trahir peuple congolais lelo mbele Kinshasa eza boye te mbele Kinshasa ese échanger na banzela soki lelo tozolela embouteillage souffrance ya nzela eza te eza likolo ya ndeko kamere ale mbongo ya peuple congolais lelo soki bazodefendre ye po abima libanda sikoyo intérêt ya peuple eza nini intérêt ya peuple eza te mboka na biso ekoki ezala te kaka keno soki osali mabe badefendre oyo batiki yo Frank Diongo akota boloko abeta pene na ye soki totali bandeko Frank Moyambo bakota baboloko babeta bapene na bango eloko nini ezozanga Vital Kamerhe pe abeta boloko asilisa pe pene na ye na kati ya boloko lelo so boyebisi biso Vital Kamerhe azobela esengeli babimisa ye seke bazwa bamédecin nyonso oyo bazalaka na Congo na oyo nyonso bazali na kati ya Afrique mobimba mpo baya kotraite Vital Kamerhe donc seke eza na ntina moko te awa totalaki ndeko na biso nani Edi Kapen abetaki peine na ye abeti peine 20 ans lelo azwi grâce à kobima libanda Vital Kamerhe mpe asala peine na ye ya 20 ans eza mabe te Beltexco ndenge aservaka bana Kisasa mpe bana ya République démocratique du Congo mobimba ayeli bino lisusu potopoto Blevita kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltexco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosana te batiepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour na développement ya mikuwa poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo
ya modele. Mais là potopoto blevita pona ko batela pe ko kolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa, elle est partout. Kanbe News, première chaîne. OEP sera bien information en continu Kassina Lingala. Na chaîne YouTube d'Abisso, Bolanda Kindoki politique, ils allaient continuer à analyser, pour décortiquer l'actualité à la République démocratique du Congo et Sengeli Boyba que KNB News, ils allaient bon chaîne Nabino Ali Bosso, Oyo Banda TV Banda et puis sera bien information en continu Kassina Lingala. Bon, nalikama na bauti koloba. Mais c'est scientifique, voilà. La recherche scientifique. La recherche scientifique. Aota ko za nommé non? Pas même ceux qui un mois, tout ça qui mais mon sous passe avec le gouvernement il kam. Yende mudi falende babatu na makambo wana yende ya ministre de la recherche scientifique. Yende c'est ça qui ndaje akuna so ke za bongo ni mulobi. Uzomona il falende kende kuna aye ba makambo so o ke nota mabe ko ya boita malamu ko ya boy. Uzomona mais ba pesa Bertin na ministre Oyo, l'union sacrée. Continuité de l'État. Continuité de l'État. Tant qu'on kuti ba document na mais ça faut là les prioritaires. Mais il faut tout na est-ce qu'il faut tout na payer mutuna o. Est-ce que bateau baza kuna na goma ba ki pe ko benga ye baba ke notala banda octobre ti le toza na connexion te poto ba makabezo se manakata volcan. C'est ça encore. Et ça c'est comme mutuna. So que lo ka bongo ko comme et comme ningo zo babongo. C'est-à-dire bateau kuna ba baza na négligence. Il fallait pas bien un ministre de la recherche scientifique que non. Tala banda octobre ti lelo ministre Zaki Nakati ya gouvernement il kabati la biso internet ité. Moko koti ti internet mbango po na volcan koto moi mabe e ko ya to bité to yebaka. Ozomona c'est-à-dire so babenga qui était faut tu me sois ya bango. Ozomona siko faut tu me sois ya bango. Mais n'oubliez pas que non c'est ça la volonté ensemble. Siko volcanique bon siko tremblement de terre. C'est-à-dire que non, Nzambe moka binini azo samsana ye. Mana sengi kaka ko senga nde mawanzam. Ba senga mawanzam, on a ba pasteur nyoso RDC ya monde. Ba senga mawanzam. Monsieur Mike Mouloua, agent ya marketing na société Beltesco, azali na pasi pe douleur mingi na koyebisa na ba ami pe connaissance na ye liwa ya mwasi na ye Madame Caro Mouloua oyo akufaki mokolo ya le 17 mai 2021. Programme ya babsek na ye ezali ko se présenter boye. Samedi 29 mai 2021 à 10h, sortie ya dépouille mortelle na morgue ya hôpital du cinquantenaire. 10h30 cérémonie religieuse na explanade ya hôpital du cinquantenaire. 11h30 levé du corps pour la inhumation nango na cimetière nécropole 2. 15h30 bain de consolation na résidence familiale oyo ezali na quartier Malandi 1 numéro 13 bar D na commune ya Matete. Communiqué oyo ekomela bato nyonso oyo bayebaki mama Caro Mouloua. Système ya kopesa mwana kombo tondoi e koma tol na Kinshasa, c'est-à-dire mutu ana mwambongo opesi e kombo po tango nyonso ndoi na ezali kobela obenga yo zwa mbongo. Est-ce que ezali malamu to mabe pona nini bopesaka bana bakombo ya bandoi ya batu ezali préoccupation oyo Naomi Mpila asaleli biso mokolo lelo poto eba ndenge nini kino fonctionnaka. Kombo ezali élément oyo identifiaka moto. Selon mobeko na naissance moto nyonso azali na droit ya kozala na kombo to pe kozala identifié par un nom. Na RDC basengaka 3 noms, nom de la famille, post-nom pe prénom. Kasi yango ezalaka mingi so ya ba parents selon ba circonstances mwana botameli, selon histoire pe parcours ya couple. Pe lisusu selon coutume, généralement nom ya mwana ezalaka kombo ya moto moko ya famille ya papa, ya mama, tunde komoko ya famille. Ba misusu bazwaka kombo ya moto moko oyo amarkaka parcours na bango pona ko immortaliser. Yango nde babengaka ndoi to homonyme na lopoto. Yango motune etunami mokolo lelo nini epusaka ba parents bapesa mwana kombo ya moto moko songolo to pakala. Na kopesa ndoi na famille na ngai soit na
oui na famille nanga na mutu azali cher pas nanga pas na caractère bien nde na pesa kombo na ye pas mwana ngai pas pas azali makamabe à partir à kombo landaka donc na pesa ndoyi pour intérêt te même si na pesa na to mola kombo papa nanga to ya mama nanga to ya grande sœur nanga to ya leki nanga na pesi voilà nini ndoyi ba pesa qui importance pour na famille na yo moko restraite au pesi ndoyi po ndoyi wana eza continuité na oki kozwa ndoyi ya mwana na ngate na pesi na mutu susu po na nini na sala kipa na ye po na nini alingaka nga po na nini aza na mbongo po ndoyi wana onga na kopesa mwana nga il faut na pesa ye papa nanga koko nanga po na ezali eloko moko eza continuité ata lelo nga na kufi ndoyi nanga eo continuer koko nanga akopesa ndoyi nanga jusqu'à la fin bo pesa ba ndoyi po na ba camarade po na ba toyo ba camarade ba pesa ndoyi po motaza na mbongo wana epa na bango epa na ngai ifale meka ka ndoyi kaka famille na biso restraite ba koma pesa ndoyi kaka po na terrain na pesa muto ndoyi po abana ko soutenir mwana eloko boye kende pa ndoyi classe kende pa ndoyi mais mutana yo zo pesa ndoyi mwana okombo oyebi kombo na soki source nango eza nini oyebi signification kombo na yo pesa mutu ndoyi fo pesa mutu ndoyi batina kombo wana yango nde eza malamu ko pesa kaka bwe na pesa kaka to mpe po aza na mbongo to mpo na profit moko songolo eza atina moko te ebele bazopesa ndoyi na sentiment ça fait eza kozanga koyeba ndoyi eza identité de famille ndoyi ezaka nde identité ya famille kaka parti ya kombo na meme na société ozokende kaka yoki kombo wike kombo oyo eza kombo ya famille etele boye otie mutu ndoyi mutu oza famille totie ndoyi mais ça fait oteki famille na bino na mutu mosusu kombo ndoyi ezalaka batiaka eza identité ya famille neti nga naza na famille etele boye toza na bandoyi oyo ebotami mpa na biso depuis mutu abota papa na ngai abota mama na ngai nde bato nakoki kotia bandoyi na ngai ezolandaka toujours depuis likolo tina se ata biso papa akufa nga mpe nakufi ekoyebanaka famille etele ya bato boye yango wana ntango ozwi mutu mosusu na famille mosusu otie ye selon osalaki epa na ye otie ndoyi bon lo biso balongoli na mosala ndoyi esikali na famille na yo siko eloko nini okoti identité ya famille mosusu ewuta na pays mosusu ekoti na famille na yo ndoyi batiaka nde bato baza famille moko bato toza famille moko te nakoki kotia ndoyi te aspect liboso ezali reconnaissance ya mibale eza problème d'intérêt po na aspect ya reconnaissance ezali koreconnaitre babienfait ya motu ndenge bovivaki na ye opesi kombo no mosusu ya baintérêt talaka ya baintérêt makambo eza ebele bon ere mosusu eza malamu mpenza te bon eza mpe deux aspects eza malamu eza kote mosusu mpe eza malamu mpenza te po mutu na mutu en tant qu'humain mutu na mutu ana bamanquement na ye ebi ke ntango ozopesa mwana ndoyi ozo invoke automatiquement milimu eza na mutu wana yo opesi ndoyi e soki aza na likambo moko ya mabe ekolanda mpe mwana kombo ezali significatif esengeli te epesama mpona baintérêt ya mbongo to biloko epesamaka par reconnaissance na mutu par l'intimité to mpe mpona kobatela kombo ya libota mpe kohonore yango de génération en génération kasi ya kopesa mwana kombo ya étranger mpona mbongo to mpe baintérêt moko quelconque yango ezali malamu mingi te ekoki kokute mwana cher dans l'avenir esengeli parent nyonso azala conscient ntango ozali kopesa mwana kombo ezali moko ya bapatrimoine ozali kopesa ye ekoki komemela ye bolamu to mpe mabe yebela yeba mpe signification ya kombo nini ozopesa mwana na yo Kinshasa eleki partout. Ba match mibale betamaki na compte ya championnat national mokolo ya lobby ezalaki ya koyinda mabe bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata na Peggy Lunga. Quasiment à tous et on espère avoir... Deux équipes probables candidats na relégation pe bazali ko luka place pour na maintien na bango ba s'affronta ki mokolo ya lobby mercredi 26 mai 2021 awana Kinshasa. AC Rangers a gagné qui RCK na score ya 1-0. Pe na Lubumbashi, Jeunesse Sportive Groupe Bazano a réalisé qui renversement ya situation moko alors que Azalaki mené na score na première période na marque ya 2-1 na bandeko ya FC Renaissance du Congo. Deux matchs oyo s'inscrire na cadre ya 29e journée ya Ligue nationale de football division 1.
Mukoko Mayayinde azalaki mutu ya liboso ya kofongola marque na 12e minute pour na René. Ezalaki bongo na frappe moko limpide. 4 minutes plus tard, Kikwama Mujinga ayaki kobakisa lisusu bi mususu. Kutu a totalisé 11 bi pe a commis 3e na royaume ya babiteur. Vers fin ya première mi-temps, Ernest Matombo a réduire marque pour na groupe Bazano. Pétango bakotaki na deuxième période. Cyril Moutouale tango kaka zwaki ballon na ye ya liboso ayaki kotia bi oyo ayaki ko permettre na deux équipes bakoma na égalité ya 2 buts partout. Na 65e minute, Ernest Mutombo ayeko lancer lisusu centre moko oyo e obligeaki Kambo Alifo ayako marquer contre Kanaye pe Marquard et komaki na 3 buts à 2. Pe na erreur moko ya ba portier Lubo Cyril Moutouale ayeko signer doublé na ye na 72e minute, synonyme ya victoire oyo ezongisi espoir côté ya groupe Bazano. Côté ya RCK na Kinshasa, il fallait qu'il kozela ti na fin pour na komona Kazema Basso aya offrir victoire na équipe ya AC Rangers. Succès oyo est placé ba poulain ya Lambert au Sango na 8e position avec 34 points. RCK oyo a enregistré deuxième défaite na ye de suite, a creuser libulu na ye pour la relégation. Kinshasa et l'équipe partout. Ozaki ebele ya kolanda biso nazaki na plaisir ya kopresenter bino édition ya mokolo ya lelo oyo ezalaki bongo filmé na Hervé Zaka na mopanzi au double poumon, Timothée Kayembe na régie, Naomi Pilande ya kumbelaki édition et bongo na Tansiata andi azalaki na supervision. Bozali ebele ya continuer kolanda biso de partout, bo pesa biso confiance bo kozalaka jamais déçu. Ezanga. Oui. Réalité ya bana ki, réalité